Mbote, guten Tag. Boye la mona cours na biso ya allemand. Lelo, toroye kola alphabet ya allemand. O ezali na 26 lettres. Donc ezana onkaka dans le bani alphabet latin. Donc ba lettre on ezaka yango to yekola na tant to yekola alphabet na lingala to na français. Mais ezali na ba exception amiki et puis ezali na ba vocal oyo bango bakela par rapport ya monoko na bango ndenge ezali. Donc to banda A, B, C, D, E, F, G, G, H, H, I, J, J, K, L, M, N, O, P, Q, Q, R, S, T, U, V, 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 X, Y, Y, kotanga yango loko la boy, Y, et puis awa lobi Z, biso to lobaka Z, bango balobi Z. Donc na zongeli A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, Q, R, S, T, U, V, 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 X, Y, Z. Donc, tous allez là-bas. Eh bah, différence sur les ana automoni a na G, automoni en français G. Bah on bazolo ba yacht. On a combien on a lingala ndenge ko tanga yango. Donc, pour na G bazolo ba yacht. Pour na Y, bah on bazolo ba Y. Donc, on a comment yango façon de tanga en français pour pouvoir tanga madame. Donc, Y. Et si ka ya Q, bah on bazolo ba Q. V, biso le benga en W, non? On va le benga en V. On a lingala W oyo, on va attendre en V. Le col V, ou pas na biso le benga V. V oyo nde, et pas na on va le benga en V. Et pour la reprononcer bamba, o biso to benga ka. Et ils allaient sous na ba mo oyo, ba sangisa pour na rokela ba son le col sh. On va komara yango S, C, H. Totolobi S, C, H. Kotanga yango eza sh. C, H. Et puis ça va bango son o ezali. Le kola mutu. Ayo bine ezali sauter le roi moto na monoko alozo fula mon pepe. Et puis ça va bango son o ezali sh. Dans le kola zana mbala na monoko. Tel mezo chauffer le lemo. Et c'est un benda mon pépé, tout fou là mon pépé. Son épée, ça va bien sur un mot bakela. On a C na H, to C und H. Donc, ils ont sh. O ezali sh. O to bengi pa na biso V, par on va autant yango V. Et à part ça, na ba, ils appellent na ba vocal o ba on bakela les sous pour na obimisa ba son, o ezali spécial pour na monoko na bango. Donc, basangisa par exemple, E na I, ezope sa bango I. Netangeli na bango, E na I o bazotanga yango I. A na U, to U, bazotanga yango AU. E na U, to E na U na lingala, to bazotanga yango OI. U, to U, na bapoint wana mibale likolo, bango bazotanga yango U, ne to tanga en français U. Donc ou te mende to le en français U. Et puis on a des traits wana likolo ba tanga yango E. Donc E. To za awana I,
AU, OI, U, E. E. Donc, pour nous rejoindre sh, on va dire S, C, H. Donc, ils appellent ça sh. Pour nous rejoindre on va dire ça C, na, H. Donc, sh. Ou epesi biso fao. Lettre otoyebi S. Yango ekomaka pona bango to pona biso en allemand Z. Batanga yango lokola Z. Surtout ceux qui S o eza liboso ya kombo moko boye songolo. Na suka ya bamo esonaka nango toujours mingi lokola S, mais tango mosusu mpe esonaka lokola Z. Donc S o ekomaka lokola Z. Ndenge ezalaka mpa na biso na français to na lingala. Donc na mwa ba exemple ya bamo tokomona bamo lokola ai. Donc ena i ezopesa biso ai ndenge toyekola liboso. Ai wana elakisi liki oyo toliaka. E au ana i oyo ezopesa biso mo lokola auge oyo elakisi lisu. Ea e na r oyo ezopesa biso ea bango batangi yango ea ezopesa biso mo lokola eadnos oyo elakisi nguba. Mo lokola lettre na bango to vocal oyo basangisi na e na u ezopesa biso mo lokola oile oyo elakisi ibu. Donc ndeke wana oyo atambolaka mingi na butu. Donc nazongeli ai, auge, ea. Donc e na r ne bandeli surtout soki ezali e na r batanga yango ea ezopesa biso mo lokola eadnos oyo elakisi nguba. Epuis toza na e na u oyo epesi biso oi oyo ezopesa biso mo lokola oile oyo elakisi ibu. Donc toyekoli v oyo biso elobaka v epai na bango ezali fao. Toyekoli j oyo biso elobaka j epai na bango ezali yot. G oyo toyekola epai na bango ezali g. Y oyo tolobaka epai na bango ezali yot. Z epai na bango ezali tset. Soki tolingi tokela oyo epai na bango basalelaka S. Yango ekomaka Z. Na bamo lokola zose. Donc sauce. Zose. Donc merci pour na lelo tosuki awa tokomi mbalasi.